Bolanda biso na Happy Box TV. Ça veut dire décodeur Oyo. Ils ont la chaîne tout le monde entier, surtout en Afrique. Happy Box TV, plus de 400 chaînes. La télévision autrement. Ozo Yokanga, au secrétaire général Nabiso Assali. Katumbi, en prenant le nom de Ensemble, politiquement c'est malhonnête. Après avoir tenté malhonnêtement d'usurper le nom de Dynamique pour le changement de Noël Tchani, Moïse Katumbi et les siens ont malicieusement piqué la dénomination Ensemble, utilisée déjà par le mouvement Ensemble pour une nouvelle république. Balinga kozwa dynamique na yewana. Mais sikoyo batiki po batelemela ki bango. Baye awa en Afrique du Sud, baye ko sala bango, bazo sala confusion, bazo tia ensemble pour que Congolais oyo partout au monde, na ba couche nyoso, baye bike non un mouvement politique ensemble pour une nouvelle république. Ce qu'on bango ba ko tricher, mot ensemble. Biso ba promoteur nango. Non. Peuple congolais. Mama bena pesi bino nanu mbote. Mais mama bena yo ko éclaircir bino. Moïse Katumbi na lobaka na bino mbula na mbula. Il n'est pas congolais. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la www.congofrance.com. Merci toujours parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde. C'est déjà votre émission Shotsam avec votre serviteur Yannick Wenge Moto Nakibonzame. Chers amis fidèles téléspectateurs, merci d'avoir choisi Congo France pour vous informer. Laissez-vous bercer sur www.congofrance.com. Merci beaucoup les boss José Didi Dipouma. Merci beaucoup. Bafan Nyonso Obutara, Congo France, vraiment nous sommes de cœur avec vous, vraiment tous ensemble dans le cadre de l'émission Boébi Bien. Cette émission, c'est une émission de divertissement, l'émission qui vous permet à découvrir tout et les gars Congo, merci beaucoup de ma remarque, vous avez toujours ébélé, vous avez perception ma remarque, toujours on a rappelé pour la changer. Je suis avec Maman Bena avec elle vraiment Webi tout bête à solo. Il y a énorme fait tout bête à solo né Marambo Congo et les Kaka vraiment tout bête à solo par rapport. Il y a Moïse Katumbi a joué ensemble. Donc tout bête ensemble quoi. Il y a énorme ensemble pour une nouvelle république. Il y a pas ça qui plateforme naé awa lobby. On va qui mais côté-moi polémique bah ensemble il y a énorme. Donc le lot non, pour la bino, maman Bena, tout bête ma solo par rapport. Il y a énorme peu tout bête ma solo, n'enge mora biso et je suis avec maman Bena. Bonjour maman Bena. Bonjour Yannick, journaliste à Congo France, Nakata Djobek. Bonne santé. Oui, par la grâce de Dieu, ça va papa, ça va. Ok, merci beaucoup pour lobby Moïse Katumbi Zaki awa. Avec un conclave moko awa na kati Afrique du Sud na minute aza na ba journaliste pe belé na ba opposition pe belé na habité na ramwa ensemble on a monné comme une polémique azui dans bino énorme comme bo sangani na Moïse Katumbi comment. Non Yannick eko banda ndenge nini énorme kendo sangana ensemble pour une nouvelle république et que nous sangana na plateforme wana. Moïse aza malhonnête. Zambala liboso te asala likambo wana asalaki yango pe na politicien moko yango wana na ye nana tanga nanu moi déclaration oyo to na bongisi ozo yokanga au secrétaire général Nabiso Assali. Katumbi, en prenant le nom de Ensemble, politiquement c'est malhonnête. Après avoir tenté malhonnêtement d'usurper le nom de Dynamique pour le changement de Noël Tchani, Moïse Katumbi et les siens ont malicieusement piqué la dénomination Ensemble, utilisée déjà par le mouvement Ensemble pour une nouvelle république. Ce choix est équivoque. C'est un acte délibéré et malsain, car il est de nature à créer la confusion dans l'esprit des Congolais, puisqu'ils peuvent croire logiquement qu'il s'agit d'un même mouvement politique. Certes, le mouvement Ensemble pour une nouvelle république
n'est pas l'inventeur du mot ensemble, mais il n'en est pas moins le premier promoteur, jamais sans deux. Semble-t-il que l'honnêteté n'existe pas chez les Congolais. Jean-Jacques Bouangala, secrétaire général des Nord, le 12 mars 2018. Mais classe politique à Congo est médiocre. Honnêteté exacte. Bango batanga te bazali intelligente. Pona kuluka eloko nini kombo nini bakopesa pona plateforme na bango. Biso tozali na mouvement na biso politique ensemble pour une nouvelle république. En abrégé énorme. Basala ki yango pe na papa Tiani. Balinga kozwa dynamique na ye wana. Mais sikoyo batiki po batelemela ki bango. Baye awa en Afrique du Sud. Baye kosala bango. Bazo sala confusion, bazo tia ensemble pour que Congolais oyo partout au monde na ba couche nyonso bayebi ke énorme et un mouvement politique ensemble pour une nouvelle république. Ce qu'on y bango ba ko tricher mot ensemble. Biso ba promoteur nango. Non. Peuple congolais. Mama bena pesi bino nanu mbote. Mais mama bena yo ko éclaircir bino. Moïse Katumbi na lobaka na bino mbula na mbula. Il n'est pas congolais. Azali congolais te. Pourquoi Bissopeka toujours baza congolais? Non, au moni Yannick soki ozana motema te, ozana bolingwa mboka te. Ba pesi yo $1 million, $500,000, $100,000 ozala paniquer, mais obosani mboka na yo. Okomi kokomisa moto wana ezali malhonnêteté. Ozomona. Tant que na yebi que Congo ezali mboka nanga. Naza combattre système eza en place. Jamais na sala déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Nakoko sala ngote. Moïse azali papa na ye juif, maman na ye aza zambienne. Mais bazo kende ko landa Moïse ba komi lokola bana misala ya Moïse. Kasi bango moko nani oyo Roger Lumbala lobaki yango. Moïse aza na document ni certificat ya mécanique. Mais mbongo nde ezo sala ye bazo landa na sima. Vraiment c'est regrettable. Eza passe pour na biso ba congolais. Peuple congolais. Peuple congolais, Luka congolais, tout Luka congolais de père et de mère. Oyo, biso, toko akokondir biso na transition. Bobo sana likambo yo bélection. Bélection koki ko zalate aussi longtemps, bapa ya bazana mboka na biso. Mais biso tozo bunda, mopaya wana alongwa, poto kende na transition conduit par un congolais de père et de mère. Moïse Katumbi za congolais te. Bosa la confusion te. Tala sikoyo ake kozwa kombo ya munene oyo ensemble pour une nouvelle république énorme en abrégé. Ye ake kozwa ensemble atia na plateforme na ye. Tokoki ko accepter yango te aluka kombo na ye alaksa kazamba yele aluka kombo mususu oyo akopesa pona plateforme na bango. Eza pasina ba mususu vraiment eza passe ba politicien na biso Congo corrompu. Classe politique médiocre. Yeah, merci beaucoup Maman Bena to monaki ba congolais ebele bazaki na marambwana na manifestation ya lobby to moni ba combattant pe ebele mingi na yoki susu ba oleli mbongo kuna pona ba combattant ya fudi si do rolo bana. Bana nanga ba combattant. Na monaki pe bana Al-Qaïda. Mais na bana Al-Qaïda wana na monaki 4 ba meka koloba. Mais ba pusana ki liboso te ba lobaki kaka moke vraiment nga pona yeba ki place te soki na yeba ki place soki sans rival lobaki na nga place Moïse na tia mai na monoko te na linga na loba so s'agit ba kanga ngai ba kanga pona mboka na nga na linga na loba yango wana lelo nazo loba nazo kende luka sans rival ame mangana kende kutana ba Daniel Safo na meka ko sola na bango ba defendaka pona mboka plateforme wana ndenge nene za la dirigée par un étranger. C'est comme licho na ba Daniel Safo na ba ndeko les airs bango to ba collabo. Bon bango baza ba journaliste
baza ba journaliste ngai na lobi teke baza ba collabo journaliste akendeke partout mais funa kende ko sola bango puisque bazo zonga na Congo lobi awa funa kende ko nyata sete fu ba yeba ke moto wana azali congolais te même bana nanga ba combattant to trahir te eloko ezozongisa biso nsima babiloko wana ya kolandaka mbongo nsima bokokufa te lelo boza mwa malamu na kati ya mboka oyo me botala kuna na este botala na kananga kuna botala na bandundu bato ndenge bazokufa meme na kati ya Kongo ndenge bazokufa Rossi akufi ero Rossi akufi mpo na mboka bino bokende kobetela moto aza na certificat mécanique elobaki Roger Lumbala ngamu nalobaki yango te mais j'assume oyo nyonso nazoloba bino bokende kotelemela ye Moïse Katumbi aza congolais te peuple congolais Moïse Katumbi n'est pas congolais na kata salu wana ba o bazolanda na sima baza ba intellectuel baza bato batanga vraiment mitu na bango esalaka koleka kutu ye Katumbi me mbongo nde bazolanda botala bato wana nde o biso tozoloba tokoboya bango na kati na biso tokoboya bango na kati ya mboka na biso po baza bana mboka koma bango bazokende kolanda sikoyo toujours na sima ya congolais ezokozala te bazo trahir mboka bato bazosala biso retard po to récupérer mboka na biso classe politique médiocre wana classe politique médiocre corrompue. Merci beaucoup Moïse Mbi na discours na ye alobi ako disponibiliser Moïse Katumbi na discours na ye alobi ako disponibiliser 100 milliards de dollars pour ça la quelques entreprises dans Congo pour le mois chômage à Congo pardon mais batunyo sur ba sepela ki bana na salwana na éviter réaction na les amis par rapport ya mbongo na ye mon personnel 100 milliards de dollars wana e wuti wapi ozomona ndenga zoko mifunda ye moko Moïse ya ko sala mbongo na kanambe tango bazosala mbongo balingi batikala libela na mboka na biso yango bazoboma biso mikolo nyonso nana saleka nambe na 2011 campagne ezali Moïse nana saleka campagne biso na 2006 malgré abimaki kaka te ezalaki kaka ye siko basali je na bango lelo ye yo abimiti non mbongo wana 100 milliards wana moto lokola Moïse azoteka mwa ba Thompson kaka na kata ya bak moko boy azu yango wapi mais ayibi na kata jekamine na biso kuna ayibi nde mbongo ya Congo siko alingi azonga po ayiba lisusu malamu peuple congolais sosola peuple congolais nazonyata sete makasi énorme ensemble pour une nouvelle république et un mouvement politique dirigé par président Ndala Wandala oyo biso nyonso tozali ba collaborateur na ye et panzana partout na ba couche nyonso monde bosala confusion te na oyo plateforme bake kosala balingi babebisa bamakamba bato bakende kotia Congo ensemble totelemeli Congo wana biso toza ba promoteur ya Congo wana ensemble baluka Congo na bango pona plateforme na bango wana epola ensemble pour une nouvelle république ba promoteur ensemble ezali biso oyo na kati nord ensemble pour une nouvelle république baluka kombo nazoni ata sete bosala confusion te wana ezali plateforme ba collabo ezali nord te ezali ensemble pour une nouvelle république te baluka kombo na bango. Merci beaucoup Maman Bena lelo komi congolais nyonso atia mutu ba mutu nyonso pardon atia mutu la présidence ba congolais ba ndima bango te eza na minute ko so muta telemi oyo te aux étrangers c'est quoi la minute selon Maman Bena na la rosa président ya Congo ya lobi non bango nyonso te ndenge bazo oyo te lokola Moïse azobunda azwa place wana akozwa yango te puisque aza congolais te bana Congo ba congolais photo sosola photo sala lisanga liboke yango tolobi na kati nord ensemble pour une nouvelle république Congo ya sika poto koma na Congo ya sika photo zala ensemble tozala together ozo comprendre alors yango tozobenda ba congolais bazala distraité wana nyonso bazokende olanda bamosusu bazokende olanda bambongo sali mpe etondaki te to totali besali bato olobaka totunda etondaka bato fo batelema ebele ozomona bakomi kobenda na boye tokoki koaccepte biloko wana te peuple congolais tofongola miso nazonyata sete Moïse Katumbi azali congolais te bosala erreur wana te
bamindele bazo kuutiliser ye lisu ndenge bakuutilisaki kanambe pe baza na complot moko makasi ya likolo ye na kanambe bondima biloko wana te tolobaka na bino toujours bapoliticien wana boza na bango na kati ya Congo baza na bango bakorompi tala ndenge bazolanda na nsima nazoregrete lisusu na ndeko nanga Olivier Kamitatu vraiment papa otanga niveau wana oza nango mais nayebi te non soki tata na yo azalaki lisusu en vie nayebi te soki olinga kozala na côté ya moto aza na certificat mécanique. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la www.congofrance.com. Toujours, c'est l'ambiance de cette émission, mais les propos tenus dans cette émission, ça n'engage que son auteur, chers amis fidèles téléspectateurs, toujours dans mon abéna, tout ma solo par rapport à l'émission, la biso, appel, il y a des Congolais, la CPI pour la Japper Bemba, ils ont rejeté, n'habité, Maramo Bemba, qui est flou, non, il y a un Bemba, état que Congolais, le rôle à yo, avec moi, maman, n'habité, Malobani, le rôle là. Maintenant, il y a un Bemba, papa. C'est un complot ya comité international na bakanambe wana po atika kanambe libre kanamba yiba aboma yango na bakene ko coffre ye kuna mais si longue soit la nuit le jour apparaîtra Jean-Pierre Bemba akobimaka. Vous comprendre? Yeah. Merci beaucoup. Toujours maman to l'amour la biso lelo toujours mon aura toujours maman qui est flou ba okanga ba jeune ko boma ba jeune ba fausse commune ko to baté makambo ya jour na jour ba to kota na bosani commune mo boy ba kangi ba jeune nyoso banda 13 ans mata 13 ans ti 25 ans bazo kanga la bandako d'habiter réaction maman ezani nyoso wana nano biso moko ba congolais toza bomoko te soki tozalaki bomoko makambo ndenge wana ekoko kosala te kasi bango bazolinga ba jeune basila ozomona te bozo comprendre ngo banda plus de 50 fausses communes wana la plupart eza ba jeune balingi penza ba jeune basila pe bazokota lisu na ba famille na bango kaka na mboka na biso mais tant tozoloba ke tozala ensemble de Congolais pour une nouvelle république ba mususu bazokende kolanda bango bambongo na sima ya étranger vraiment eza passe mais tozo continuer lutte na biso tokolonga Yannick tokolonga lito yo cause wana ya biso eza juste tokolonga pona Congo vraiment tokokufa pona kwa ata totikali 3 Congo wana ekozala sauver. Merci beaucoup Félix Tshisekedi toujours pe hasard pemeni ya Moïse Katumbi o batunyo so IDPS na toujours misusu ba sepelité ni ngaza ko appuyer Moïse Katumbi réaction kasi ye ateka IDPS déjà na Moïse Katumbi ça fait 2 ans hein sur 2 ans sur 3 ans ateka déjà IDPS na Moïse Katumbi basalaki yango ensemble na papa pauvre papa na ye pe à son âme tomona ki babilili katebe katoto Moïse kuna ipa papa nyonso lekaki bato bayebi yango Félix aza politicien de Félix aza wana na me conscience ayebi ke Moïse Katumbi aza congolais te azotia mayel na ye en doute. Pourquoi ye Félix abima wana te Alexa Moïse liboso? Pourquoi ba politicien wana ya classe politique médiocre ba leka liboso te bango bana mboka bazo lekisa étranger tozoloba na bango Congo oyo motazo bébé ça passe tozo mona ennemi à liboso ezali congolais ye moko eza congolais lokoso mais lokoso wana ekosukela bango mabe biso ba mama tobota ki bango lokoso wana ekosukela bango mabe. Moïse akoleka président na Congo te. Moïse n'est pas congolais. Peuple congolais fongo la miso. Moïse Katumbi aza congolais te. Yango tolobaki na bino bolanda ka classe politique wana na Congo te ba corrompi na butu bazana kanambe na moyi bayoko kosa bino élection koki kozala te tito kobenga na kanambe donné ba bi élection en décembre élection ezala te kabila makolo kanambe na kati ya Congo basa ya baronde na kati ya Congo basala ba élection kozala te problème ezali na tobimisa bokipa totika na biso moko na mboka na biso élection ekozala te na Congo élection kotika ko sala mate aussi longtemps Rwanda aza na Congo et puis bazo ko utiliser kanambe Katumbi Kagame azo pesa mibeko à condition Rwanda moko bouger te na mabele ya Congo batikala na ba poste na bango ndenge bazali eza nini eza mboka na bango te pas jusque là tokolakisa yango na face à monde Congo eza ya ba congolais même kamwa groupe moko ya mokeboye eke ko landa ba collabo bango pe bakokima nzela moko na bokipa trop c'est trop.
Merci beaucoup. La minute énorme réseau préparé nini n'habité bateau belé bateau tourne énorme. Position énorme za nini. Est-ce qu'énorme peut aux moi conférence moi bien sûr tout na Kinshasa tout na faut décide et là qui sabato itali sabato peut sur énorme za nini. Oui, énorme réseau préparé conférence moko na 1 ou 2 mois awa kakuna na Paris conférence moko ko salama na ba mois o ezoya mais awa na kati Afrique du Sud ensemble pour une nouvelle république énorme ezako préparer milulu makasi manifestation moko makasi pona ko expliquer na face ya monde surtout ko expliquer ba congolais awa na kati ya Afrique du Sud ndenge bazo tumisanga mama biso nyoto za na sima na yo na kati énorme pona ko expliquer bango énorme elingi koloba nini pona ko expliquer bango plan d'action énorme ezali nini mais ba yeba kaka flash déjà tozali ko combattre système en place. Vous comprenez? Énorme jamais à quoi vous allez attacher na ba collabo, never, jamais. Énorme a préparé na mois d'avril là wa milulu a minene et ko zala benda bika peuple azali na sima énorme ebele bazo kote ebele tous les jours ata ozana ma course moko mama tozana nzela tozoya pona mboka nanga course nanga na tiena na pembeni faut la zela nana. Voilà. Merci beaucoup Batobele Baototala. Émission Batotala Bisso dans le monde entier. Nous sommes arrivés déjà presque à la fin de cette émission. Message Zani n'était que maman, message pour la maman Congo, message pour la Congolais. Nous sommes dans le monde entier. Batotala Bisso. Oui Yannick, message nazo pesa na peuple congolais. Bisso toza ba maman. Mois de mars c'est un mois de maman. Mais maman motabota kiyo yo kapé maman aloba. Na loba ki ango déjà na sans rival. Tout le moyen, monde entier, partout où se trouvent les Congolais, tout ça la marche, mokolo moko. To yebi ke zana ba pays musu to zana ekare à 1 heure du temps, et ça problème te ekufelité. To yebi ke les États-Unis to zana ekare mingi na ba Canada kuna ekufelité ba ko sala pe. To ça la marche partout dans le monde biso ba Congolais mokolo moko. To ça la marche moko kafu. Tout l'accès en face à monde. Pas question. Kanamba tika na mboka na biso. Pas question. Katumbi atika na mboka na biso. Pas question. Un étranger postulé na mboka na biso. Aussi longtemps les étrangers baza na mboka na biso. Élection ko tika ko sala mate. Totele mabiso nyos mokolo moko diaspora congolaise bon luka moyen. Bon luka moyen bo sangana bo yoka na kati ba réunion to pona mokolo moko biso nyos na bala. Merci beaucoup moi ba quelques mots tena numéro de téléphone ba paruzo comment. Bon numéro de téléphone baza nango déjà mais na pesi mbote mingi na président Ndala mbote mingi na secrétaire général Jacques Bouangala mbote na papa Jano mbote kuna na colonel Jean-Claude na pesi mbote na paka mobali mbote mingi mbote mama Adele mama na katia ba mama yonde présidente na biso ba mama mbote mama Adele na yoko pesa mbote na ngai na mama Wiva motema tonto Vicky mbote mingi mama Wiva mbote na tete kalanga na yoko pesa mbote na Marie Hélène mama mandiango pesi mbote mingi na papa Maurice mbote na papa Popo kuna musika na pesi mbote na Rita mbote na ngai elle chante Paulina na Liège Paulina nanga mbote to solo laki bien te lobi benga lisusu lelo yo moko yebi na pesi mbote tete azali nani mwana nanga tete mbote yonde conseiller privé ya mama Bena Zombote. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la www.congofrance.com. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était votre émission Shotsem avec votre humble serviteur Yannick Wenge Motona Kibonzambe Motopam Malari vraiment national pour Bino Mama Bena cadre. Il y a un an représentante, il y a un an en Afrique Mobimba. Merci beaucoup on a le boss José Didi Dipouma. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. Mais les propos tenus dans cette émission
ça n'engage que son auteur. D'ici là, apportez-vous bien. Merci beaucoup, maman Tété. Maman Tété, il y a Balé qui est belé. Merci beaucoup. Maman Adèle, maman Adèle, la PC Mbote, maman Adèle. Nous sommes arrivés à la fin. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.